Papa Matondo na maman 5e vitesse, en tout cas, na minute et bébé libango. Mokilango, en tout cas, eza vraiment eleki. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato balinga barando na ba oyo balinga barando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte-Marie, Sainte-Thérèse, Sainte-Ingrid, Kabon. En tout cas, papa Matondo, maman 5e vitesse, ezali vraiment ya ko bébé la bango sikoyo. Pona o bison soyebi réconciliation. Bon, pona réconciliation kutute. Pona bango ko popula, oyo ba popula gelso. Ko popula, o ba popula bato équipe nationale o ba kendeki. Ko popula, o ba ningaki ko popula. To bosani pete mi atem. Bon, ye alobaki ausala Myriam Mokonzi 40 quelques vidéos. Bon, côté wona yazane moi bien. Oh, Karine Mokonzi na Myriam Mokonzi bitumba et sana no makasi. Mais j'ai chaud libéré. Papa Matondo 5e vitesse. En tout cas, maman 5e vitesse. Pourquoi yo au côté de la vitesse bon? Pour le banangate, ma vitesse non est automatique. Tala ndenge bukupoli yona papa Matondo. Sikoyo bato bopopolaki moko réconciliation. Oyo mosusu bolingai botanga ba soki banani réconciliation. Bato batikali kaka ezali Pamela Sekola. Couple ya Tracy Mbelenge na Claudia Soka. Juvenal Kibala tantôt plus tôt. Sikoyo bino papa Matondo na mama 5e vitesse na minute eza ya bébé na bino. Parce que bino vraiment bopolaki bokomaki ba remplaçant ya Gelso, ba remplaçant ya membre ya Karine Mokonzi, l'équipe nationale, surtout le kola Karine Mokonzi aloba ye ayogelaka ba fan na ye oyo ba fan balobi yango ayogela. Mais oui alobaki ya solo, mais Karine Mokonzi alobaki ke ya yogelaka ba fan oyo basali ba site. Parce que ba site oyo komisaka Karine Mokonzi ezali nango kaka nombre moko moke. Mais ba bone a pamba o baza na Facebook ya Karine Mokonzi bazali plus de 100 000. Sikoyo bato balingaka Karine Mokonzi bazali plus de 200 000. Elingi kolobaki Karine Mokonzi soki ayobelaka bafane ayebi ntina alobelaka bongo. Bien sûr, de toutes les façons, Karine Mokonzi ayogelaka nde motema na ye na motu na ye mpe na misu na ye makambo ezomona. Sikoyo botala ayebisi bino Gelso. Bakati ezala kaka bakati. Est-ce que bino bozana bakati na Karine Mokonzi? Bon, napekisi te bokontinue kolobela Karine Mokonzi. Oh, biso nyonso tolobela Karine Mokonzi mpe tolobelaka bato oyo esengeli tolobela. Mais bino bopopoli kopopola. Gelso mpe avomisa te azongisa afinga kofinga. Afinga na ndenge akosangana te. Donc nazolobela mingi papa Matondo na maman 5e vitesse modèle bapopola mpe modèle basala baprojet mpe modèle baloba ndenge Karine Mokonzi balinga memela vie mpe na modèle bakomaki sire koleka mpo Karine Mokonzi alingaka mingi bafani na ye. Nazolobela peti na ngai te Rose Bombo te. Nazolobela peti na ngai te liboma ya Karine Mokonzi. Po bango baza na liboma. Bango bazali ndenge mosusu. Bango bapopolaka nyonso oyo etouche Karine Mokonzi. Même ngongi soko sui Karine Mokonzi bapopoli yo. Mais batiendaka Karine Mokonzi na makasi te. Balobaka mpe baprojet ebelebele te. Basalaka bakaliki mentalité na écrit neti papa Matondo na maman 5e vitesse makambo basalaki. Voire même papa Matondo alingi akomela biso Albert Stein. Alingi créer biso makambo moko ona tomona te. A créer
makambo ya cultivation a créé ya dame solution aso créé makambo moko oyo toyebi te soki eza kouta na planète nini mais ezalaki mpona nini mpona lokumu ya Karine Mokonzi to mpona nini po Karine Mokonzi ye sikoyo équipe nationale oyo moto nyonso ayebaki ekufi sauf nga nayebaki équipe nationale ekoki kokufa te bajoueur nde bakoki kokende même ye moko lekeleke de Tetsu aloba équipe nationale ekufi te jeliso makambo azosala po aza na gene eza mpe ya solo nakanisa bino nyonso boyebi mwasi azemi ndenge azala ebandi na jeliso te mais ebanda na bokoko na biso ata nga soki na wuta wapi nayebi kutu mboka na wuta te mais fo ezala kaka Kenya mais toza kaka bakoko moko yango wana papa Matondo mama 5e vitesse nayebi te kala te na kokota na site na bino natala soki bozolela to bobimisi miso makasi po miso makasi eza mpe ndoki te lokola bino bomonanaka te besala eloko te bokobimisa mongongo makasi ezali mpe ndoki te yango wana na minute réconciliation oyo Karine Mokonzi azongi alobi kati eza kati bino bolobi bosalaka makambo nyonso o Karine Mokonzi alingaka donc soki Karine Mokonzi akomisi owata bino nyonso bokomisi owata soki Karine Mokonzi atiki owata ake na fere bino nyonso bokomisi fere siko mpe Karine Mokonzi akomisi nani mokili yango en tout cas eza elengi rando ezo mapamboli rando eza lokumu rando ezo nguya Karine Mokonzi akomisi nani Karine Mokonzi alobi na nani babeta bakati Karine Mokonzi alobi na nani kati eza kati Karine Mokonzi abeti gidar ya nani afilora la taïda alobi na nani bakati Israël chaud alors papa Matondo mama 5e vitesse ndenge nini bino bokosala bokokomisa nani siko po équipe nationale sezongi jeliso azongi afilora azongi tonto Juvenal keba akoki mpe kozonga Angelique Madeleine azongi na position na ye kaka oyo azalaka sikoyo bino lokola bolingaka oyo nyonso Karine alingaka bokumisaka oyo nyonso Karine akumisaka en tout cas plan na bino eza servi bokomisa tala ngai kutu nalobaka oyo mpenza esengeli naloba epui nayebisa bino nga nazalaka fanatique ya Karine Mokonzi te mais natalaka ye parce que nalingaka rando nga nazalaka fanatique kaka ya mutu moko grâce mbisi la sexy oyo akobotola pouvoir na 10e mois en tout cas nga mpe naza nsima na ye po nazalaka fan na ye ntango akobotola pouvoir na Karine Mokonzi même nalingaka Karine Mokonzi nakosepela pourquoi pas nasepela ndenge bafan na Karine Mokonzi baza kosepela ndenge Karine aza leader bongo ngai grâce mbisi azala deja leader soki abotoli ki leadership na ye nasepela te lokola boni yango wana nasukisi awa otikala malamu ciao